vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça. Hein. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Dans le Congo central, sur la terre de ses pères, Marie-Olive Lembe Kabila à la découverte de l'épopée de Henry Morton Stanley. Voilà, c'est M. Stanley, on l'appelait Henry Morton, de son vrai nom John Roho, né en 1841, arrivé à Boma à l'âge de 36 ans, nationalité américaine d'origine anglaise. Ça était trop malin, il a utilisé les femmes comme les hommes, esclaves. Et tous ces esclaves, Stanley les avait achetés à Zanzibar comme porteurs. Et Zanzibar, c'est une île qui se trouve en Tanzanie. Moment d'échange où l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a voulu avoir plus ample détails sur le passage de Stanley en RDC. Marie-Olive Lembe Kabila a ensuite été conduite dans le Baoba, dit de Stanley. C'est ici que l'explorateur britannique avait passé sa première nuit à Boma. Donc Stanley lui avait ouvert le petit trou dessus là, sous forme de fenêtre pour qu'il ait l'accès à la lumière de l'air. Tandis que le grand trou là, c'était la porte de Stanley. Mais à l'époque, c'était en bas. Comme l'arbre grandit, la porte de Stanley est un peu de. D'autres vestiges visités, le reste de cette somptueuse résidence ayant appartenu à M. Fischer, un autre explorateur du passé. Marie-Olive Lembe Kabila découvrait notamment son véhicule et celui de sa femme, gardés à leur place depuis une centaine d'années. Des repères historiques de la République démocratique du Congo, cachés dans un site abandonné et pourtant ayant contribué à l'histoire de la colonisation belge. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Dans le Congo central, sur la terre de ses pères, Marie-Olive Lembe Kabila à la découverte de l'épopée de Henry Morton Stanley. Voilà,
C'est M. Stanley, on l'appelait Henri Morton, de son vrai nom John Roho, né en 1841, arrivé à Boma à l'âge de 36 ans, nationalité américaine d'origine anglaise. Ça a été trop malin, il a utilisé les femmes comme les hommes, esclaves. Et tous ces esclaves, Stanley les avait achetés à Zanzibar comme porteurs. Et Zanzibar, c'est une île qui se trouve en Tanzanie. Moment d'échange où l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a voulu avoir plus ample détails sur le passage de Stanley en RDC. Marie-Olive Lembe Kabila a ensuite été conduite dans le Baoba, dit de Stanley. C'est ici que l'explorateur britannique avait passé sa première nuit à Boma. Donc Stanley lui avait ouvert le petit trou dessus là, sous forme de fenêtre pour qu'il accède la lumière de l'air. Tandis que le grand trou là, c'était la porte de Stanley. Mais à l'époque, c'était en bas. Comme l'arbre grandit, la porte de Stanley est un peu de. D'autres vestiges visités, le reste de cette somptueuse résidence ayant appartenu à M. Fischer, un autre explorateur du passé. Marie-Olive Lembe Kabila découvrait notamment son véhicule et celui de sa femme, gardés à leur place depuis une centaine d'années. Des repères historiques de la République démocratique du Congo, cachés dans un site abandonné et pourtant ayant contribué à l'histoire de la colonisation belge. Alléluia.
mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance na koyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bongo kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso oh jésus nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini na nga c'est avec assurance na koyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo atungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela tais-toi les mon berger david alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oye nalia natondisa malesa oza nzambe na ngai oh jésus alléluia c'est avec conviction na koyemba yesu azali lisungi na nga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi na kabela yoki bolenge na ngai na kabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi alleluya nzela na yo etesebaka te Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.